Kwazanga na mukuta balinga mama ale kwazanga na mukuta inga ye alinga kalisko dasa ino balinga mama oh ebongo boy ngumama ale ata yo fingi fali e rolongole ki aiglete. Je pense que Batouana o ba vanda na ba plateau na bango to ba vani na ba plateau ba tie mo likolo bona ba basket ya ba chinois ba zonga na ba Paris que ba tourner question moko ya falloir répondre. Mais papa ma bête que ba na bitima ba ko Fabregas nenga za kotanga ko monanga. Est-ce que Fabregas Est-ce que Fabregas za kotanga ko monanga? Sheraton TV, la chaîne d'excellence. Bonjour, bonsoir na ba abonné surtout ya Sheraton TV. Sheraton TV est la chaîne où émission comme mes blonds membres malambo bi na Sheraton TV to le belaka sport, to le belaka politique, to le belaka musique. Moi bienvenue m'appelle kaka bo mona ka ndenge lika na Sheraton TV. Eza bongo moko oya bino ya mon lobelo bolinga makasi na kombo ya Kervin na kesa Casemiro de la presse, la mignonne de la presse. Ya mutwacha médiateur ba journaliste nion surtout. Oh on a betaka 19/7 ngane médiateur na bango Casemiro de la presse. Là je dis encore merci à mon président depuis Soudaf. Eh ba yema na bango ba docteur ba mona te kenga na o luba na docteur o ngana mona na liambongo na e na zalaka na tango nyo surtout docteur Chirac makanda depuis Soudaf. Et na l'île bongo zaka na mokonzali la zamoko maître Chico Boromi mokonzali l'île zaka moko na pese sou mbote na mon ami de tout le temps de tous les jours merveille tout monde El Krek Bologna ministre ya bolingo. Eh bon bazala bongo na juste wawa na die kamaya Aristote moi sous la jogo na moni pese sou masa na jiwa na ninga bokande bongo na pese sou mbote so na moni jiwa na mona masa na malamba ya sala ngo pe na bien na ndinga bambangu wana ya to kolia mbongo un jour forcé toujours famille na kesa famille munene famille kitoko toujours sima ya mwana bango Kervin na kesa bozala kaka wana na Sheraton TV na mesana ko me bino mambo ya malamu nde bomona ngaka bomona ka de malamu lelo na bino ozangisa te ko meme na bino mutu ngo bolukaki na ye na ye la main ya linga bana benga la main nezaka la main réveille-toi la main mimoni sa te ya linga pena bungo tant to beta masolo ba fali pupa to beta ba masolo ba analyste o sala ndena ye na la main wana pesi sou mbote na mama sociale Christelle Bonkili muta simbinga abiki Kervin na keta so muta simbi pa simbinga mama sociale Christelle Bonkili wana sengi bongo na mo cordon noble fongola ba mona la main garçon yango. Bonjour tonton. Ouais, bonjour Nayo. On a pas didas. Ouais, on a zara mutama kambuti. L'homme de Zaïre, mutani sara Zaïre na mboko yo. Mutape sara ba pété. L'homme de Congo ou bien l'homme de Zaïre? Yo ti lo zala na Zaïre. Nga zara na Zaïre, nga na sera Mobutu. Après ce que tant to moni notre président de la République, wa sala musala bien na gouvernement na ye. Dit qu'il n'a pas ces mots de bisiga zali gouvernement mobimba mboko etambola kitoko na gouverneur de la ville Jacques Ningobila et qui ne peut toujours na bosanité wana na moni bongo le véritable code mondial ya za couleur te o komba couleur na mokili raté ya za le véritable code mondial il s'appelle ya Wuli Musheni code ya mboka papa soin et mutozo contribuer pe mambe na kati ya gouvernement na biso ko aider batu et ça la rabia avec fondation na ye Wuli Musheni na bosanité temba okito na pese mboto bisiga zali fedelo ko ndisiel okumu ya bamongo mokonza ba bijou tout ya Afrique fedelo quoi ndisiel yebi ba mutanga na ngala ba millionnaire avec chambre de monnaie Muchikibara et yebi gara oso la TV au pesi carme webite carana bampani ba mambaka ko lobela ngo boye te photo mona vidéo na pesi bongo mbote na président so iba otanga pena ba comédien oyo ba pousser makambo kende liboso faut peut otanga gaé président faut otanga ko ba munalo ba président on a ya to sana ya ti président te na ngai iso na boka batu ba wa na la ya te mutabi wa 5000 10000 ngala besoin ba mbongo mo bena ba 5000 dollars ba 10000 bahts parce que mon dia nde to sala mambo yo to ba star po ngala leki ba mise belé na mbongo na succès yo bi président Soudia tati na pesi président Soudia taisika zali au moins to tenga na benye président na ndenge ba artiste yusko ko boya ndeleka ko forme wala zali ya zana président après ça zana ve na nga ya kati parce que to banda tongo mambo ya yebi
ya bana mambo tongo to bana na orchestre belé ayebi ke petit wana la main d'or ciseaux grand soda la main d'or que les seuls artistes azara PDT ezara ina les seuls sona bandi ko tanga ba artiste ba PDT tenga linga mo tanga na shirata si sona ina tanga ba artiste o ba sala succès ba PDT na moni ve nga suludiata na moni vi de lo ve nga na moni la di esobe na moni fiston sai na moni ve nga Fredi Mbalo Sombo ba o ba PDT na moni fe nga nada na moni nani mama Linda énergie Linda ve nga Linda la pese mbote ba artiste ba PDT o ba ya pena na musala ba sepelisa Afrique ba sepelisa monde qui théâtre ba pesa ngo valeur OK pena na palais ve nga suludia to fani poser au dame au lié na suka na ngo mon artiste akabelo $50 mais alors mi suppose ata $50 wana il fallait qu'il ba beti ata deux coups na sima après ça ba marque X ou Kitty ba komi comité kanzo de ba marque X ba beti pampa zu marque X basi mibali ba lesbien na monde théâtre to baye na ba journaliste na ba chroniquiste tozo comprendre te ki pédant la ki lesbien ngo yesu déjà permettre ngo bende to ye ba peti la mettre mo de otangi déjà ba o baza ba PDT tangi na sepe ba o baza ba PDT na opesa ba ngo gazité po de ba sambo ya na internet ba tika na mitang ngana ko banda mboko ngana ko bangani ngana za la bouche autorisée ba wario tu ya monde pe ya fali pupa les deux na za molobeli ya gouvernement o soko meki na président de la république na yelio yoko simanga na mboko yo zana tanga ba PDT ki na kotanga ba pelete pona opesa bango ba gaz ba mibali na ba ya koluka luka bango ngana opesa bango ba gaz te pona yebi bango te parce que ngana bandi TV na 2010 wana bantene a okene pena ba émission antenne a oleka pena moya makasi na ke olobela kaka ba musicien ba petso wana nyonso ba bandi théâtre bazalati on comprend bazalati parce que lelo siko ba artiste comédien ba bebisa makambo omoni chez moi jeune mobwe a tchoko ebele a koti gambela so mi basket t-shirt abando le ka pese moi tableau mo boye ala komo lingani ma akobi mana mère wana be buchu lobi na ngoso ba proposer te to peso catch okay cop bakina Dubai ni Dubai ya mboka ba millionnaire tanga ke Dubai c'est ka na cop mo be ya jomo benga ki omoni le même na kata musique eza ndenge mo yo mo pe funio pepe uya wili musheni pa benga ki eza mambo cop parce que cop ba ninga ombe tongo libanda ndi yo kala bisa yo moni lokola ba ya wila za mécène ya mboko MSN banda ti lelo aida trop a contribué na trop na mama musique ya Afrique aida ra mututu de soro boakiye a sepeli a bengi rozo mo $500 na yo mo 1000 na yo parce que abige neto lika TV to futaka balar neto lika TV to tamona ba carte to na ba parents to na bana to na ba tututu ngana na ba mbale ba na Paris bon venez où ta en français ouais ficha na Paris qui na Paris on comprend siko bablo ka bongo ça oui même sur na solo venir à TV na Simon bien de mais ngai naza muto na bana mambo lelo te nga zala de na ba musicien tout danger tout l'orchestre tout ya Kinshasa ba bi ke mutape sa ba makamunga na pesa ba orchestre belé makambu mais ba musicien belé baza bengra ya ngomoni na comprendre tema ngai so moni nga so katinga bozo kisinga nde makila boza bo mona benaki eza na fali pour pas na kati ya nzoto tebi ke tobeta masolo ya aigle tebi ke tobeta masolo ya aigle na pesi mbote bongo na berniche na kessa cheval blanc depuis Angola pasteur ya famille Jires Moyo et architecte ya famille Elvis na kessa papa ya Iraim la mettre tellement masolo ya Lere Imago elle est campion de le petit signe les bimi ah c'est là que tena te la lobby parce que tu as to banda mission nelenge ngo ba ebike faire okumiso moni Israël ezali mboka mo boye nyoka matro nzamba tala ya tinela mo Moïse te Moïse yaka kabola mai po batu baleka po Israël ezala lelo na mokili na monde et Congo ezali na pasi ya musique parce que so tali ba franco ba madilu ba tutu a pepe calé ba fe na biso papa wemba wa tika biso ba sala trop na mama musique a Congo ignorer ba fenchone et ba les rois de la forêt ba JBM pe na ba Kofi Olomide ba Félix Oazeka ba sala trop siko tango ba tali nzamba tali na Matthieu 1017 on a Matthieu on est na Matthieu 1000 na Matthieu 1017 parce que moni Bible ba tutu ba komango les sources soli nan kolo nzamba opeso pe ba verset musus o na Bible ezati ko sali continuité Matthieu wana ngala zali wana après lèvement nga ba lever nga ba ebete ba lever na mataki ngomba na soli nan kolo parce que nzambe fait rosola na ye na talise mamba vie na nga na talise mamba famille na nga na talise mambo ya emo aigle fali popa nzamba lo batanga Matthieu 10 à 15 le livre Bible ya Sigezo bima ouais Bible ya Sigezo bima et také ya moni faire prier merci na nzambe parce que
et musique ya Congo ezaki ya kokufa pe kufa nango kufa pe na musique ezalaki te otineli biso Moïse Fali Ipupa di Cap la merveille Marabi el pipe de monde le petit el fantastique hermosissimo trois farasele motema nana ketchup e bafana papa ya Fijenso ya Keina ya Makrosis lelo atomoli musique ya Congo lelo mondi mobimba seza Fali Ipupa ba mise musu bazobeta te po makelele ya bavou eleki musique ya mabeleki Monique Nzambe oyeli biso mawa atineli biso numéro 1 en Afrique numéro 1 en monde il s'appelle Fali Ipupa di Cap la merveille et Marabi oyo ça la fierté ya mboka ya Congo oyo ça la fierté ya Afrique pe ya monde bazo banga na minito yango moni fait ko remercier to kumisi Nzambe pe ndenga zo batela mboka na biso na président de la République ndenga zo batela pe la médaille nzoi mutu adiminaka batu pe mutu akoni c'est ça ouais ils la médaille tu peux est-ce que masolo ya lere imago ya Fali Ipupa wa ndeni nzoto na biso nzoto eza scandale mukolo bimaki na bisa yo même ata ba vena ngai lokola ba Patrick Moulele Fabrice Moulele na pese mot na ba Patrick Moulele ba bi petit Fali Ipupa c'était démon ya za démon ti azali mwana nkolo parce que moni ya zali so Nzambe ya zali so nkolo ba bi ba vena ba Isaac impeccable ba bi na koti karabo ya 80 na kota bo 1000 na kota bo 2000 na kota bo bi ezo matalo la mbula ozo pa nzoto na ngai na pesa na yo molimo bozo na ngai na pesa na yo nzoto na ngai na pesa na yo molimo bozo na nzoto na pesa ale wazanga malinga ye on comprend parce que mon musique ya lelo c'est là ce qu'on a aidé dans un aidé est-ce que bigeno na nzoto na bino na danse innocent zana o sengela ngo o sengela nga bata makero na kata ba plateau te monde fandi boya mingai nzoi kotanga bata makero te bata bakimba mikuse te bata ba théâtre o ku ba yebana tina mama président bini danse yo kanga na so danse on la te parce que yango pene ki na boy nzoto na ngai na pesa nzoto na nga na pesa ale kwatanga nga na mukuta balinga mama ale kwatanga nga na mukuta inga ye alinga kalisko dansa innocent balinga mama ebongo boy ngumama ale kwatanga nga na mukuta okopani ngumama okate kotangela nga mama ba makero ba ba comédie na kata ba mama émission te parce que ta boyamba nga boyamba soda parce que ngane mna dimna bango on m'a dit ba tutu ba sala ba komo ba journaliste on a ba mécaraté parce que ba bi genzo ya yara mabe ba bi ke la main d'or ya parce que moni oui que journaliste mo bo pa boyo fort journaliste on nani o bien na tuni pena komba la main na bi est-ce que we bi la main a mona na mukiano ki ne comme il faut tant community o ba benga mutu la presse wana ya fier ego la Bogard de la presse a boyo fort c'est normal parce que ya za orchestre na bango et ya za orchestre na bango c'est normal abenyo mona na mukiano kotangela nga si ya zali petit na nga na ninga age za petit na nga et na ndenge ya mibala za masa na nga tolala ne sika moko et toliana ye yo ozosola na ngai mais yo kasiko yo ozosola nga aza petit na nga mais aza masa na nga OK to tambola to lia bala to mela mais apona nzela na ya za na orchestre na bonga pe na orchestre na biso mais nga za soda fe ba ba bo parce que nga mna dimna ba na mboka o comprendre aza masa na nga na otanga mamuna ninga mabete yeso atanga mamuna ninga mabe on est concerné mais c'est mon ami oyo que les Bogard de la presse to zala na ye to li ensemble to la ensemble ça ma bebele abio comparer pyromane na nzembo wana te pyromane ya sweloni faiseur de fait abio comparer eza nini fena oye bango po mikolo na ozo bena ten on tala ba TVT nzembo wana new trace c'est sali ba sixi mais tu veux faire ozo ata eza nzembo ya nani ba expliquer mu ya faire ego la les pas nzembo te bisika zali soka sali nzembo wana kitoko takos et ça la bien ouais mon ami ni soto beta mamba Fali parce que mon ita to ya boye to so la Fali pour pas di capli o comprendre parce que mon ta ba musique ya kokufa mutatele misa musique na kasa monde haïti mais wana o ignore pe ba quoi to kata ba musique solo na ka malembe tona lobi musique ya kokufa parce que mutatele misa musique na mboko azala haïti na jalousie o boya ba wera ba lobi na yo je pense que ba tala nga ba comprendre le mot je pense que Fali pour ba na problème na ba musique congolais. Je pense que Fali Ipupa ndenga zawana soka ndimi na ye musicien et rolongole qui Fali te. Ata yo fingi Fali et rolongole qui aigle te. Je pense que batouana o ba vanda na ba plateau na bango ya ba papi mboma.
Vous comprenez? On va faire un plateau, on va faire un nati locale. On va faire un Isaac Maï. On va faire un Mami Lela. So va venir dans un plateau, on va faire un basket, on va chinois, on va faire Paris. Que va tourner question moko il fallait répondre. Mais je pense que il fallait pour batangi là, comment il y a des musiciens à répondre. Oh, excusez, les musiciens na la musique kitoko, ba sa fier ya mboka. Et rolongo la fali ne lokote. Yo kana lobino fali pour pas Azam, est-ce que Azam Kolo Trace? Yo kana bi Azam Kolo Trace te boko tsaka ba Kofi Olomide Jibem piana ba le roi de la fona fali pour partir. Fali pour bazali jeune o nzamba a révéler. Mon il le la biso bona Congo, toi il n'a pas 18 ans. Mais nzamba talika te bana ba ko kufa boité parce que mboko esambela trop, totini la bango sikoyo au secours mwana mboka o totini biso président qui seke des président Fati Beton. Oyo osamaka mukitoko 20 ans oto tikele na pouvoir misale ko bonga mambe ko bonga ozampa nazo sola na yo yango moni ko zonga boye na ndenge ya nzambe na ndenge kolo sola ki fala soli na nzambe ngana sololi ba wario ba sololi na monde ba bite nzamba yo ki mawabi musique okufa parce que moni lelo musique esuka ki na ba pays ya mike o comprendre so kei bene ya pamba era ba mise msu otanga ba kuma betate so que na Chine ba misem su ba betate na États-Unis place ba Rihanna ba Beyoncé ba kinna ko staffé musique na ba ko commenter mo yo kaka fallait azobeta la men tu que au défendre fallait bien mais et mo pour le bela mambo de la forêt ou le bois penos appelle odi le manzaka moi wenge za la kana te c'est là le manzaka te odi le manzaka zali grande sœur na ngai sœur na yo ça va ya zana orchestre na bango wenge musique à maison mère zanga na poser question yoka te to sala na ba émission au défendre wera na ba façon tout to sala na ba émission au défendre wera la main c'est bon de machine abi que non mutafina zengaluketu ba force bima ya fali pour pande fa makala to robeta te ona kata ya rabaidi to beta mba fali pour na minute moni fali pour un génie oui ya masa monyo ba silika na chef wana za chef motema ya linda énergie na pese moté mokonzi pena na kati ya wenge musique à maison mère boko tsaka na biloko wana tie bolongola on abi ya rabai ya rôle sala ba biloko wana tsakolo ba biloko tia za mokonzi na kati ya orchestre ya wenge musique à maison mère et après le roi de la forêt zalaraye et après ils ont dit les manzara CP ya mboka et par rapport au ndenge mambe kinilaka vous comprenez et tout longola bina mambo wana ba tu sana Sankara Sankara za masa na ngai to sola rabia za masa na ngai masa président na yo aza masa na ngai aza petit ya président na ngai yesu aza masa na ngai to la ba vidéo sa kandal bagano o filmer na kata mutu kabina na va na mutu ka master na ngai est-ce que master président na yo eza pomte be aza ko masa na ngai ya pomte aza ve na ngai la PC mbote domestique riche na PC mbote bisika azali na minute to beta mamba fali moni musique ko miko kina ninga ya mabe parce que pour comment il fallait pour pas nangi ba comprendre le mo fallait pas ina quartier la terre des leaders arade ya leader arade na loketo bien azanga mobali mo boso basi ba ya ndule basi ba no ya mingi ba concert ya quartier la te pour na fali pour na Kofi Olomide Verambo vous comprenez tant longwe to sali droit chemin ça la scandale na monte soit les seuls musiciens à jeune azo disque d'or original au pena yemoko ba français ba signer la président de la République à France a signé ça fali français basina disque do nga na poser on ba question na ngai na otanga ba kombo ya bata ba théâtre te ba kombo bata mangobo te nazo tanga kombo ya mutu aleki bango nyonso na kati ya Kinshasa na musique congolais o aza numéro 1 c'est Fally Ipupa di Cap la merveille bozwaka bango boyambaka bango na bémission na bango bopozaka bango ba question wana eza question na tangi komba Fabregas bopesaka epete ba émission na pona tanga kombo nga ali ambongo nete na ma musique pena ninga musique azate mais aza pemeni o respectera patron Fally Ipupa yango ya tena malotanga komo na ebo epa pamba te aza Cristiano Ronaldo te aza Messi te mais est-ce que otali pe bien de babi yo no président Fally Ipupa na kin o ana parler te na lobi na yo soki rozala na ba mise bala banda ku te bazé belé Fally Ipupa aza na ba appartement belé ana ba parler belé les seuls mise na Congo mais je pense que fallait botter la vidéo ya président akinaki na Paris ko somba ben clair nouveau modèle au Cristiano Ronaldo azanango au Davido azanango toko mana ba dimension to ya malembe akota omoni ba leader ebele bazala omoni na poto
na poto so tuni président Souloudia te oyebisa na poto bango bakenda na poto kuna ezaka moni ndeti molo te Range Rover nouveau modèle evana nango wana mundela zwa akiocha na usine congolais siko amona lar na ye akeko sombango na fulu abimisi yango eza sika somme on na fulu abengi ko musicien ne mo baza faux chanteur aye melenzembo atindele Range Rover ya bani ko rene na ngolo kwa basomela ke na kati ya maison ya Range Rover te me fali pupa kota na maison ya Benclair akutana mundele azo expliquer Benclair o ezabo bazo tala ba image je pense que batutu ba yebi zela na 6 na ko bien silisa yango wana akoti ba expliquer fali ba misi ba clé ba l'accès o eza clé ya coffre o eza clé ya boy a signé azaki na joueur mo ya Barcelone ya Mundu je pense qu'il ba sera kala joueur mo ya Barcelone mo ya Mundu comme de Kiminga asom eza 2021 joueur ya Barcelone ya Mundu na lobby joueur ya Barcelone mo abeta pe na Barcelone joueur mo auto ya Barça boy ya Mundu bo azala na yi o comprendre siko azala na yi fala kota signer ba bimisi papier ya Benclair basisi mamutu mundela bimisi Benclair fallait continuer kati mundela laxine nde basala mamutu de marakinda Benclair wana ça coûte combien de millions de dollars musicien ebele ya ba musicien ya Congo basombaka ba mituka te loko la fali pupa balakisa biso ba vidéo parce que biso notre monde ça vidéo tant au sommelo presa auto sommela macro je crois macro be Kenya Range Rover nouveau modèle au leader muso zo gagner là on a Congo mais moi na muto ota mona kina na chiki ozompan fallait azana tante avant na raboye arrivera batuana o asala ke lobo fenga la sala te fallait azana ba rêve na yi de un fallait azana famille à tata na maman na yi de tanga koma lelo star ya monde aoluka mbongo pona famille à tata na maman na yi aoluka mbongo pona famille ya nana ketchup na mwasni na bana na yi tanga yi aoluka mbongo ya orchestre na ye na mbongo ya fondation na ye na makambo oyo azo rêver na vie ya sala fala za te loko nyonso fala ko sala po alakisa bato presa alakisa tous les montres nyonso ya or ba montre ya or ya ba valeur ya ba millions atanda yango boy ba bien ba bag na opa ibadaju ozopani pre biso tikobeta masolo wana ba santé te papa sola na ngai boy alakisa yo alakisa ba montre ya ba cher ya ba or ya ba millions ya ba dollars ba mise msu na Congo ba na ngoti alakisa ngo boy ba montre wana ko somba combien de mapangu na kata ya ba Congo o comprendre fala za na ba projet tonga ba université atonga ba école wapi wana azana ba makamuta mutakala ba projet ya vina yi ndenga fani bo azosala o ezano important ambulance atinda na kifu wana pe bagina itambola na nini ya Congo eza ambulance wana eza $150 ambulance na tuni yo kati mono koso kinda kuna te ambulance wana eza $150 kota wana beta ambulance kande bo na internet mona prix ambulance $150 tie ya boy et comme da combien miseni na ko kabela mutu $100 ata $50 na Congo ya lelo bo fali da kabela mutu $50 na yo kati même mutu kana dia ko kabati fallait pour pas tozali na coronavirus oyo combien de pays Afrique plus de 15 pays 18 pays Afrique qui ont contribué au pesa quelque chose na total na Mali ba Sénégal ba Guinée ti o mona ba Gabon wana ti o mona Afrique ba linga fali parce que azana bolingo wana to ya ka TV pour to fani te o lati mo basket o lati t-shirt o bani ko ganga ngana za boye ngana za danger président ngana za danger c'est bon président za danger tant yo zo ba ke président za danger yo faut da danger o la na ndakwa clim kola la te oyemba mo paye de kisa ngungi uchobe na masanga omoluka kisa ngungi ko bakota selembau kwa kote la mino ya o nafana na banda ovana banda to vana bakote kuna kote ya ba mai kuna oluki bo de kisa ngungi cheche olali nango kurezati banda kota makelele ozopani yango nazo sola na kala lo bala yo bango nyonso nde bazawa na balala wapi na makelele ozopani tambo ofinga fali bota la place mino bolala yo ya pale na ninga mabeti omona de to solo la to solo la nanu po comme moni mambo ya moni tefe ko sabatu to bogale posa bien mikolo za lingwa la Ah, li pese papa. o mata Lingwa le- ali ali ba mata ya lingwa le uto dina mai kunati ngala olinga mne lingwa le uto dina mai lingwa le badinda kuna bena kalamu ngai na vanda na yolo place oyo ba star ya monde babanga papa chéri jibe mpia na banga yolo talaka jibe abanga yolo carte basta ozompane okompane abanga sko yolo après c'est ngana zana résidence oyo yebi nalalaka bien clean nalamuki na tongo mona musala zana selinga bablo tu na lena meli bilamba baniki mama mutu est-ce que bon ba futa bana misala
toki na ninga normal parce que nga na liaka mongo ni je na pesa comme ça teti na monde tozo solo la o ya minga wana ko expliquer bango nini tant on a lobela fali tant on a lobela aigle na FIFA déjà bien parce que na ba millionnaire na ba tete ndai makoboko banki motema ya Rachel Futa la mesque nazala ba la million pardon ya Chirek Makanda Chirek Makanda mo boss alinga place ou la mais est-ce que bi non fali poupa na ndenge pene makambo alinga mingi ya renier ba miseni ba renier te ko tanga makambo wana te parce que Michael Jackson azalaki numéro 1 na monde oyo batu ba yeba ka yemo Michael Jackson abengani ba télé yo kana pesa exemple Michael Jackson bo fala yo ka Michael Jackson tango batu ba notala Michael na monde batu ba yeba ka Michael Jackson le tema fali pour ça Michael Jackson batu ba joano tanya ozano na Michael Jackson abengani ba télé OK yo est-ce que vous comprenez est-ce que batu to expliquer batu bien orchestre c'est tant Michael azalaki une orchestre na izo eta musique parce que azalaki Michael Jackson batu ba yeba ki Michael Jackson tapé ça bilingna batu na yi yango pe Michael d'Afrique numéro 1 ya Congo numéro 1 ya Afrique numéro 1 na musique ya Congo fali poupa ba mesana nan parce que ba mbasi buzwa ba ba star ba chef à télé ba star après les seuls orchestres oh ba PD tes ya fali poupa les seuls orchestres ba danser ba lesbiennes tes ya fali poupa les seuls orchestres ba mise ba tchaka chokoté ya fali poupa les seuls orchestres ba mise ba kota ba boîte ba sengara te ba keyo na ba kermesse ba mena masango fele ba mise so bazala nango te sikana s'il te plaît les seuls orchestres na Congo oyo evoyageaka trop ezobeta ba concert trop en Afrique pe ba libana mboka ya fali poupa est victime les seuls orchestres ba mise baza boki toko ba kara bien ba vivara bien parce que moni tanto allez bolokelo kedo lelele mimi chike vaya chiba chibambe bolokelo kedo na de mapangu la seule yo ngam président nga tango fort ana 4 mapangu oya zotunga ya blague te ana 4 mapangu otunga na bakara ana bana bapoto okumisa la main chef a télé ana komele mapangu na bien kana ngo kumisa obike ezaka orchestre na bino na pe bapesa ba mise album efuta album wana sala scandale ba mise ba somela mapangu ba mise ba somela bakara na nzembo nini ba nzembo to ebeta papa tika ba sentiment ko ba melanga na nzembo ati so yebi mata refo ya nzembo ati yo kana no boye ma ya fali na malembe ozo sola na nga na so na la me yo poza na Casemiro de la presse zakimia ba mise ba beta musique ba beta ba musique ya danger ba beta ba rumba danger yo kana expliquer yo presse apesa bango temps ba yemba et puis là ba mituka et puis là ba mapangu tokota débat wana te yo kana te papa mabe yo kasi bana bitumba yo kango te na lobi est-ce que pena tango vanda boyo ya minga est-ce que menande ti Fabregas na kotanga ko monanga parce que bino linga tanga ko moni point mais papa mabe tika bana bitumba ba ko Fabregas nenga za kotanga ko monanga est-ce tali Fabregas est-ce que Fabregas kotanga ko monanga botu na pe Fabregas tanga na ko monanga avant na tanga na ko mona Bogard la presse ta bae ko mona boza mo am ke bo Fabregas Bogard ya presse za petit na ngama sananga ure inde ya zana ebi ke ngam na dimna ka batunu ngane na dimna ba maniki na dimna ba ken piana parce que ken piana za fe na ngatu sana est victime mais soka yia sana ndobo ebi ke warrior iza la bouche autorisée nio kazali oya a on ebisa manike lipende na nga eleke longi na yo na kitoko debe sila ndeni yo mona lipenda mani na lobabo lipende na nga eleke longi na kitoko démonstration to mona lipende yango kana zo expliquer to ki malembe na loba na yebongo après na yebisa yeboy azali yemanike moya finga afali te parce que azali camarade ya mama nano akufa mama biso akufa no yemba pongo love o comprendre moni ba place na kenna na bango mais c'est que aux camarades pongo love ngabi yebisa mona na mutu na ende za la bien te ngai so nga mela bangi te nga mela ka whisky bière chimbo rebele ay moni mona lenza nga mela ka bombete o comprendre na mela ka bombete lipende na makwanza ni ko kana lipende na loba na yo boye yo ka oso nga na no betila yo to ba nokini fali tanga ya sali première album Kimi de John to ya asali donc ba tu comprendre le mot asali premier album to so ba disque d'or et même so to kino beta Zénith de Paris Zénith wana mise moko ya jeune roi fala beta ngwazalati Zénith. Tanto ye, zela te to ke malimba ba comprendre mamna wa beta. Tanto ye deuxième album. Ya to beta ba bolingo no na moni komyo tungisa ngai. Ezala ta Goliath na benga David. Bitumba bolingo nanya. Mo banze mwana. Yana ba Valère banze mabso avina so pa lutumba.
bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyi osimba ngai na nzoto maboko na yo boni banzembo fala sala eza bacapacité ya banzembo oka vena biso barochero bapapa lutumba bien ozo comprendre siko ntango toye na nzembo ya tele bafana na nga la remere bafana na nga kwilmada yambanga ya kolyanga bambanga okopani toye na banzembo toye na bacho cho ngai na kei na papa Fally azana Fally auki kokupe susu biso mamba miziki tenga na biso ka keno na yona bite tenga na tu na yo question te yokana nu la metana kimia nga zela te yo sanga tenga na yami yo mama nga de jeune mamba lo ba yango yo nzembo Fally beta na vie yana ba valeur ya album na bango nanu babando beta miziki te de bakende ina bakende parce que moni lelo tanto lo ba musique Congo ya Congo ya liboso to mona Fally Ipupa di cap aza numéro 1 na Congo pe na Afrique Maïken d'Afrique ya Congo na biso so to yeba mise musu baza na boto kotanga ba kombo ba beta musique bien ba osala makambo bien ila siku ngapi na loba zelanga na loba de John na Ken piana babi ba ro fulo oti déjà ngouta be moni mwana nande azana we ya bi lipende na lipende na ngai elegi lipende na ya makwanza wana Ken pe na bia wo fula ote na makambo oluga nde ba fula ko tsa fe na Ken pe parce que ça vient na linga e minga sala ye pe na lobelaka abana mambo moi trop et ngande la linga muta toucher Fally parce que so tu bungeli Fally na 10h ye ba 10h 10 minutes ngana ko ya ko répondre yo o comprendre moni vena Ken pe na sala musala bien za na F victime botika ya sala musala ni bien azapi na makamuni wa salaka c'est mon vieux tukutana na ye et ya le biki wana nzoi le véritable nzoi soda et la main d'or et moni manike na mona ka Kisinjo wa coach Mourinho leader sango na pese mbote bisika zali clip kitoko banzembo kitoko abisinga tena boma moto parce que so zaki Kisinjo raté ezaki mabe parce que moni manike azali l'échec ya basi nyonso ya Afrique na mabe ezaye pe manike azali mwasi ovina toko compter sur na mama mokilité ndenge nini aza mwasi toko compter sur na mama mokilité parce que moni botika manike sa la carrière na ye manike azali omoni bato oyo bato bareva bakende bareva mingi bazala bamituka mapangu bazwaka mbongo so basiko age eleki déjà bazwi te ekomisaka bango bakómaka bakiole nde manike akóma de tokotisa suma manike makambo oyo ya bapolémike oyo te mpo tolinga tobanda kopesa base ocomprendre parce que ngai nde nazalaka boye nazalaka deya na santé ya bien je vis bien nazalaka bien en santé oyo yebi na vivard nede nasalaka émission ya pamba te nasalaka émission ya baofele nde bango basalaka te parce que na vie na ngai eza nde tv parce que naza la bouche autorisée ya bawario tout ya monde parce que motu oyo nzambe arevelaka motu makambo ezalaka ngai parce que na mama musique ntango nzambe arevele ngai abi mwana nga oleli trop mpo na Fally Ipupa mais yeba ke succès ya Fally Ipupa eketi na 2056 de bamisien oyo baa na Congo ya Kinshasa baalbum na bango ata bosala effort bosangani ata bosiemi ndenge nini ba succès ekomaka te etaki molobeli ya Fally Ipupa etaki pe mwana mboka oyoki balbum ebimi banzembo ebimi parce que ntango olobi bongo oyobi nanga mipende te siko manike pena nde aza wana tala siko mipende o zongo na obienti nobe fo benda mipende yango manike alobi yango oui parce que yango nde ezelongi manike mais elongi tomo lipendo eza bien sexy bien sexy mwasi akolombola yango bien asopela mwa nescle siko elongi ya manike mobali nini akolombola yango wana mobali na fa amela bombe ameli diamba amela gene ameli lotoko vina mobali atie kwiti moko boye ayebi ke mwinda mpe courant fele mpe ezala te mpo ekemba moko ocomprendre epesi mbote opesa ye bagage parce que azwa bapeti moko babengaka banzoi bapeti na nyonso wana babani basaliki ndumba tro eloko ese basaliki ndumba to bazwi eloko te bayeka na monde ya média traité bato baopanza sango baopesa information bana traité bango bandumba na te bachroniqueuse ya Congo baka bandumba balesibienne nana yebi yango te na bajournaliste ya Congo baka bapede nana yebi yango te nalobi oyo eza important oloba ti bao babebisa moni je pense que bato obi dernièrement la totala émission après ya kalepa ive na biso na ti lokole na pese mota loba
lelo musique ebeba po na ba journaliste na ba internet de temps ovandi na mutu oko obeta masolo ya musique na ye mais ozo préférer faut tourner ka question fali po yo zo moi base po ba mona ki fala za rankini na bango to pe fali ngota ngapana na palabi aisinati aisa bansu ko tuna nga question mutu oti non mais normalement yango que jamais pe nga bo rotuna nga ba question ya ba mise mususu na besoin o pesa ba on succès te na besoin na fula ba ba yebana te mais yo moment pano ke pas faire rigolo ka te suki na lobi on est makamba kala parce que toko tuno mamba faire te pour relation na pas peur relation nyonso ba mise nyonso na zana bango ya ba relation tu ya kala ba relation kala na ba Vincent na ba relation moko boyeke ba Vincent na pe relation kala ba ya nga ba boma vie na nga lelo na yebana ba millionnaire lelo na yebana na ba lelo ba tabu fat batinela nga ba code joue bombo batinela ba code lelo ba Patricia lelo na ba Yasmine Kabelo mona Olga Kabelo lelo na masa na nga Yasmine ataka fan ya mutota nkombo on comprend siko wana yeba kamakala lelo nzamba revela nga bi makila na yo sana yo za ya fali leso ba fungoli bo ba mona bena ke makila na ngeza ya fali pupa nenga na makila mona ba Keina na ba Fiji na ma macro 6 ne makila na nga mama musaka ndo sana wenge yango ko mosala na victime mama musaka ndo sa pana wenge DJ Mobutu yoka sona tunu question tezela pardon vo pesa mbote zela na nous la main zela okomi okomano mona kaza Sankara d'écoute na université na yo étudiant msuzi yo été na université d'écoute étudiant msuzi akomo pesa mamba mbote ba nini na pesi espace mbote na mère na biso ya biso na espace petro mawana moni zela na zana pesa mbote ko na pesi su mbote na DJ Mobutu na ebika za awa DJ salama na lobi relation na bina fili na ebiete to sola te to bengala te to monana te na ebiete to sola te to monana te bisika na kotaka ya kota te bisika nga na kotaka ya ngapi na kotaka te na ye place avant na raté on dit le pekisa mwana wana bisolo ni faut rappeler ngati mais rappeler nga na beni le visionnaire abani jipe ko on dit le pekisa mwana wana nga na yebi wala muna yo te nga na yebi ete na tsaka ye kate ye pataka nga kate azana musicien be joueur non tout non question mais ye pour fona répondre azana musicien be joueur muto ta nkombo na ye baka site muna yo ya mo bwano ke ba staff na ye batuna wekala yo menga mutu na nga te parce que nga na ina ba mise ba yibatu na nga ba komonde tu fais na nga gelor ciseaux d'or quoi faire à Koffi Olomide mutamimanga na carcela te na wenge musique à maison mère mutamimanga na wenge musique à maison mes avait na nga dego ya kala dego kala na wenge voilà de tous les mise bazala na epa ya muku wa bongo ye moko fe na nga muku wa bongo Didier Lacoste ye mo mutabinganga ba mise musu bango mo ba benganga nga luka bango te na luka na to luka bango te parce que nga na pezaka mais histoire wana o comprendre mais histoire le bi ke pekisa mona parce que bi ke nga na pezaka parce que tangu ya bandaki de mabe et c'est une réponse na nga réponse na pesaka nde mona ke ya ratina ba kermesse parce que nga na banga na nga mutu te parce que na finga te nga ne na rappela bango rappela e kake o na rappela ya yebi. C'est ça, c'est tout. N'a pas problème na été, n'a numéro na été, n'a numéro na ngati. Le petit mot de bon on dit les manzaka moi sinzambe. Moi sinzambe dit les manzaka wana to monana enyame gardien na Nigeria comme coach na moni bongo colonel major Kiki Tukin. Batela biso kana o mesana batela biso na pesi Isaac Eli les contre mettre massa na ngambote pourquoi pas arriver sans ma garçon de chance TMJ officiel. Manuela la ravissante Momutu. Nabi Abigail Niala, Bénédicte Niala. Semence na caisse petit na ngatongo. La mettre au moins chité déjà tout le monde madame. Non, s'il te plaît. Qu'est-ce que chité tout le monde manasuka. Continue à comme mususu wa besali moi bientôt. Moni tangu la medor ali kara TV nzoi. Ya Congo ali kara TV aya toujours ko défendre fali popa na ba bien na ye na musique ya kitoko. Na orchestre kitoko na mama bien ngana ya kotanga bakomba batu na ninga fote parce que naza tante ya kotanga bakomba ba musicien parce que moni lelo quand on parle de musique ya Congo quand on parle de musique ya Kinshasa numéro 1 na bango eza fali popa di Cap la merveille mais ça pe na album o ebimi o pe tozo zele bima parce que mon toza pe héritier watana be gogani
oyo abimisaki album yango moniki album héritier Watanabe félicitations na ye tikanga te s'il te plaît bokatanga maloba te kopani boni héritier abeti album kitoko ayembi danger appelé baka bamusicien toza besoin ba œuvre boye parce que tant total héritier Watanabe toyi wana tomoni toza wana na Ibraton pia na océan ya musique Congo ya Congo na biso et ce n'est pas sorcier bientôt là ça arrive le 12 au ya album Ibraton pia na yale ayembi makasi tant toyi wana toza wana avec Robin Mundi Boulom les chiffres 9 au générique titre izobeta et félicitations à Robin Mundi Bou l'homme des chiffres 9 tant toyi wana toza ce qu'on a originalité à ba jeune tout jeune watanga akola na famille bien aïba anglais aïbi français aïba mtu il s'appelle Gesi Mawete l'homme de succès na kati ya Afrique mobimba et tant to yewana mamukie pina to wocha mwafa mamukie pina mwafa wana c'est bon pourquoi Fabrice Mwamukie ba tu totangi normal Fabrice Mwamukie mamukie pina pas dimine mwamukie oui yo qui donne de logité 1 million de vies déjà 1 million te papa 1 million te mwamukie parce que moi ndam na linganze mo ah ozokende Fabrice Moulele yotsikelinga nani Jo Mulex photocopie ya bolingo te album eza mobile o baba na okata yo kokende te motako boma yo po ya kozala pe bana musique nze mo pena bina lingaka yango ebo déplique pomba nani déplique pomba naibi mama musique na été na yoka musique na été na oyeba mama miel de son yo tanga ba musicien musu bakufa basila otengela na bakoko kati mamboko miel mtoto kine suda fa beti préambile yo ki on dit préambile yango ezani mbila o basala bati balamba ngona bapondu na musaka mbisa kokobeni no lo balanga na te na boy na o memalanga likolo no ki ka malembe wana etala yo oyo mbila balambe préambile eza nini na lingala laksi nini po bozo ablo ba anglais ba français na lingala laksi nini pardon na bien oui nage nanga malembe o ki bina filete album et puis obi yo bete ba revient zali ba mort ba otala pena na ninga mabete vraiment TV mena ya mona TV ona auto somba ya kala mo ya munene wana ezozwa vraiment pena ba musique musute parce que so ba musique musu ba musique zo bloka pa pam le ndenge ba saleli yango oki pyromane na zui na talent te bende na ki parler na talent c'est ça tu es méchant pena le bi na zui talent que tu es méchant oki Patrick Beckham nani Patrick Beckham ah nani c'est pas nani et pas fa Beckham mais nzemo koyoka na sens ya nzemo na bimisa yona na banzemo nyonso abimisi wezaka bien ka makasi abimisi wana o to ezana za ofute nzemo ni abimisi nzemo na ka ebeta wana ti o boyoka ngona ba kermes mingi blonde to bozana ndi ba chaka pona bino ebeta ande pona bino moi ndambo ebeta ande pona bino c'est bon allez-y comprendre tout ça qui na la médo alo baratronga ya mbara batu ba pesa eleng na plateau la médo to mo madana suka to mo mana suka mais ngasko na sala elo muza de keso ba para na keso moko no bara ya na so to longoli aigle to longoli Ferregola kutanga suka 4 grands chanteurs ou 4 artistes au sati pena que na Congo à part faire na Fali bon peut to longoli pena wata à part faire na Fali bon peut bon tombola drapeau ya Congo Ambassi bourgeois chef à télé nzembo ya télé kutu yo oyebi koyemba ngo te yo mais olobi na ata ba grand chanteur Ambassi bourgeois chef à télé vena ngai Ibraton piana ba grand chanteur soto longoli soto longoli Fali Poupa di Cap la merveille Michael d'Afrique na héritier ba ko beta et bon Ibraton il faut longoli petit pour ya za de grand yo tient ba génération de Ibraton piana grand chanteur chef à télé Ambassi bourgeois et Ambassi mo bino mo nous méchant grand chanteur au sanate aleki ba leader belé na oyemba aleki ba to belé bitangi ba komo na aleki miel na oyemba aleki déplique na oyemba vena ngana ni pesa ka ba dédicace pardon pesa ba dédicace te pesa ba dédicace ko mo mana suka pesa ba dédicace ouais normalement merci
Merci ebele na batutu balinga ngai la main d'or. Merci na El Rey Mago Fali Poupa di Cap la merveille Marabi le pipe du monde le petit le fantastique hermosissimo le maquin de musique ya Congo pe Afrique Fali Poupa génie fierté ya mboka Congo tala ndenge musique ekoti na monde tala ndenge musique ekoti partout mutalekaka Fali azate ti 2056 Fali Poupa za toujours na succès. Yango monique libanda basa libanda mboka bakomaki déjà baosa la tournée Afrique baosa bena tournée Afrique et tournée na pesa programme orchestre non baosa la tournée Afrique après tournée Afrique wana barozonga après c'est bomona suna ba clip ya sika bomona suna mamba sika ça consommer toujours nzoto oyo ezana succès Afrique na biso poto Allemagne Gabon na biso tina ba Chine so mona sko niveau ba chinois ba obina ngo Chan na biso zokini mabe dike na ndenge ya blague te e na tali mupanzi boye so na tali na moni Patrick Kisekedi na peso mbote bisiko ozali ya Patrick Kisekedi ve nanga tete ndai maboko banki motema ya Rachel Futa Maman Amida Chati avec Fondation Amida na peso mbote ya Wuli Moucheni le véritable code mondial ya tsaka couleur te le véritable, le mécène. Il y a ba série où il y a Baluambo Tilelo avec Fondation Wuli Mouché. Le fédélo quoi initié le kumu ya ba mongo. Parce que babi mingi mi to bora ne ba patron. To bora ne ba tambongo, mitera champagne. Yo ebita bufatu. Et na bo santé ko pesa Mimi Chikeva maman présidente. Odile Manzaka Iniame Élysée Bokota Tombola Lokolo. Na bo sente ko pesa massa na ngai DJ Mignon numéro 1 après Béni les visionnaires salariés na sayo wana massa na ngai DJ Mignon l'homme de swag na talibo na moni bongo Lauriane la belle la poupette je te salue ba fanatique na ngai Roger Ngandu na peso mbote et na pesi massa na ngai Musaka mbote et na pesi batutu balinganga ba mbote ya trop quartier la Temo Bimba et Wenge musique à maison mère BCBG est victime et batutu on a besoin d'engager au combien ma WhatsApp est à 09 76 46 31 77 09 76 46 31 77 chef Edi Badia Tamotema ya Nana Boduka mokonzi Soule Kauka Crocodile sous opéra opérationnel 50 balondo maître oyaza numéro 1 ya ba maître tout ya ba mission ya Kongono yo bana to bani na yo obwaki pe bato ebele yo zelera o ya manga bato menga o petango yambe ko mission na ngati te faire obwaka 50 balondo maître o ali tous les maîtres tout o ba permettre ba mission 50 balondo za permettre ya Fali pour passer na mapango ebele bana na poto azana mwasa kitoko azana bambongo na ye muta kengi la rapina aigle numéro 1 so na sisi bongo fela pesa ba patron nga bato ba futa nga salaire en tant que wario te wala baza bana patron faut pesa ba mbot na sina respect na pesi patron nga Keina Macrosis na Fiji bango wana pena ba non papa tu vois il fallait tu achètes la maison des missions de Makiro là pour la main d'or pour il va faire quelque chose. Merci. On va côté à masse ya petit nanga Célio. Petit nanga Célio atama wa vitamine à poto. Ana difficulté à problème na poto. Ateka bilamba. Tous les musiciens non so santé non ko na santé Célio. Tous les musiciens non so ba na poto ba beta kayu. Mikolo pe kayu ezo salate. Ba komo somba monde ti biso ba body ba t-shirt oyo. Ba teka izaka 12 nango yaka 12. Kuna na ba poto ba teka ngo 15 euros. Parce que kopo ba musicien tout o ba kima na poto. Basalaka yango wana ne bango bateka bilamba yango moni ke na talike ngai na talike finance van na talike banda na kokate na otosoma ba kanish nanga na ba pigeon mais ba koka yolote ba yolo pena ba bitre moni tema ba patron baleke belé ba tambongo ba musicien balingi mo bandal yango moni ke na senga ki na Macrosis asengela ngai papa
Mais Macrossi, c'est bon, j'ai parlé avec mon père, il fallait pour pas numéro 1 et il fallait pas soumettre le pan ben na le commissionnaire au hôtel le pan ba c'est le ça combien pour ba faire ça voilà na tara ba pigeon ba cochon ba tout ça wana la mais wana ça wana pour mona kezaki la mais do marambo nyonso to lobby et engagé ka yi moko dem to lobby ngana zaka kana pour nous poser ba question yi apesa ba réponse pardon la mais kokena nous te kokena te question sous kezali poto kabona kokena te question sous kezali et engagé ka yi moko na pesi mbote bongo na président Soudiette Nebi qui hôtel la biso ne marambo zo salema et là je tiens aussi à saluer mon boss, mon patron, depuis Souda fait docteur Chirac Makanda, yé mutasala magambu, et pour mon Casemiro, mon Baralf, mon Banai, qui s'accroche naïe, et mon condiali Lazara à Moko, on est en bête la binami, mon condiali Lazara à Moko, maître Chico Borome, maître Chico Borome, mon condiali, na pèse sous motte na master nangai, je suis calenda, yé n'aime ta pesaka, batuni on tout va crédit n'andenga yolo. La médo, c'est une question, on a bien une question par parents, nous avons parents, nous en France. La médo, pourquoi les mondes en français? On a fait tout na ba maniqué, tout na ba Céléo, ba Sankara, ba blo wana tout ponga ba na bota mala ponduté, ponda limbono na lela on ngali ba pizza. Yeza soko oyebi, so oyebi en ngoto lobi, tu oki ma question, pourquoi les mondes en français? Ba blo on a lia kako. Yo tu na blo on a lia dendeni. Vous abonnez massivement sur notre chaîne Sheraton TV. Nous allons au prochain numéro. Sheraton TV, la chaîne d'excellence.